Bandeko na ngai mbote ya mingi, mbote vraiment. Soki bomoni nga na vandi boye naloba likambo na loba sikoyo ezali na demande ya ndeko moko azalaka na Hollande. Kombo ya ndeko yango Apasha Bora. Alors ndeko Apasha Bora alobi na ngai ndeko likambo oyo ye na mutu na ngai. Alors namoni nasenga yo sunga ngai olimbolela nga likambo oyo soki tango tozalaki na Congo ba oyo bazobenga bazombo soki na bandako na bango pe likambo ezalaki likambo nini yango abila ngai po ye Apasha Bora zali nkwapaka. Donc mikolo yo nazobenga ye Apasha Bora nkwapaka. Apasha Bora yoka lisolo na yo alobi likambo ya tafuna abi nalimbolela ye tafuna eza nini po bango bazalaki na pale soki bauti ko dame na pokwa ava balala okomona bezaki no libote vandi kuna mamakala epeli doki mkuna bangi nangi doki tafuna fote mona po madioko mabaiki doki nguba mkuna kangi nangi nguba mkuna bangi nangi tibulu kutu. Donc Apasha Bora yeka ibani kimbudu. Donc idio diambu juwidi diambu di tafuna kange mosi kakako. Donc ngape na kola kibongo. Bande kona ngai likambo ya Apasha Bora lobi eza likambo moko vraiment majeur. Donc faut lobela yango. En tout cas enjona na bon zombo bon sansa la vo kikanda Congo die diengola. Donc bakwisi mambo itwa sasu limono diambo di tafuna. Donc tafuna ezalaki donc ndenge bino bozomona bazombo wana Angola wana bakina bona mbongo te ata tekaka makasu na ye atekaka tumbaku na ye atekaka batombola na ye atekaka basoso na ye. Donc bangole bazalaki koteka biloko ekotsaka lar yango bazalaki koteka mais biloko wana misu emono na na mbongo te mais biloko wana oyo batu basombaka chaque jour yango bango bazalaki koteka. Donc bomoni bazombo baki mystique sikoyo biloko wana oyo bino bozomona ya pamba nzoko ni bango bazoteka. Après ça basombaka biloko kolia na palais baliaka trop bien. Na kopesa bino lisolo bapara na nga bapara na bakila lar. Donc bapara na ngai donc bawe bayebi ngai donc idée ko expliquer te bapara na ngai bakina lar. Donc tilelo ezali tilelo mais na kopesa bino lisolo ya bapara na nga un jour avec l'état na kopesa bino. Donc likambo ya tafuna lelo zana lisolo ya tafuna nani na to ya tafuna. Donc bazomona bakoteka na bango ba biloko ya mike ba makasu ba fruits ba tumbaku mais biloko na zeko teka ma danser. Après ça basombi biloko kolia bakela bango kolia na pale. Donc biloko pena fo ba lia batona ndenge baza kolia pena pa ba na bangola kuna kazi mukoki la avant balala. Donc famille siko evandaka bazo solo la masolo wana ba grand-père ba parents na biso ba na Angola bazo pesa biso sikoyo ba masolo ya Angola. Et puis bazo pekisa biso bandako to kotaka te ba famille o ndenge to se mélanger na bato mosusu te. Donc zaki no ba erwani ya pokwa to wana soki bozana le pont mo munene mona kuna batie ba koni bazo tumba mwa bazo kalanga mama nguba kuna siko biso to kina koko na biso ya mwasi comme ne koki konga na koko mbali comme ne koki mena. Alors lokola mère na ngai azaki tellement civilisé donc biso na parler na biso kolia ezaki ndenge mosusu
na kopie beno masolo. Donc mère nangai autani na Congo, auta mère nangai abotama na Matadi. Ba para na ye ba uta na Angola. Mais koko nangai ya mobali na koko nangai ya mwasi na Congo ba vivai kaka vina bango ya Angola. Bien que ba na Congo. Donc na ndako na bango ils avaient absolument rien à part ba chaise na bango rouler la table, faut rouler na mesa ba lutu. Mais koko nangai mwasi na ndako ni akina frigo te. Akina mvungu. Akina bakalu. Akina bakit donc biloko wana oyo akola kina ngona Angola izapesta na ndako na bango. Donc nakota kuna zokaka monke to kaka moya kana dogi le guane kalu ye mvungu ye leko ye pidi ngiedo we guane buka kibangi mbamvu dogi ah grand parent. Alors mère nangazaki tellement civilisée. Donc chez nous à l'époque biso de coller à frigo à pétrole. Vous savez bon on se bague na honte mais dans na frigo à pétrole. Ba réchaud à pétrole et bandi il tuka moko et comme ma tuka mi balé. Donc on avait tout ça. Donc chez nous on avait tout. Ba machine à laver. Donc on se on raconter à monter on garde ça pour nani mususu. Donc lelo tout parler kaka tafuna. Nkwa paka. Apa shabora lisolo na yo lelo na fongola yango. Apangiza ama azombo mwana na pokwa avidi vuanda. Eko kwa sidi tuya mukuni. Kuna kangi na nguba. Fiti mona vo kuna tsi avidi si makondo. Avidi si chafu kuna ntoto polo. Mubange nanga eti ye bulu kutu ye masinda. Wana sikoyo ba parents ba grand parents bazo beta masolo ya Angola. Wana bazo pekisa biso. Enge na ute enge mamona. Enge kipobro mukoni na kitsangu za kwenge. Kuboye kidiaka kongeye. Mono kuzombo iziamina. Mono yewu tuka kingandi. Wana sikoyo bazo pesa biso sikoyo. Mama solona bango ya Angola. Bande kuna ya kutuwa kingandi kuzombo kilinanga. Kingandi kugwizi. Wosala. Kituka kuntiko ngine apangizama. Wana bande kuna ubasa na Angola. Tomona bango te. Donc il faut sikoyo uzonga na Angola ok na village omona ndeko père na yo. Omona ndeko père na yo mwasi to ndeko mama na yo parce que babimate batikala ko na Angola. Donc c'était comme ça. Tozo masolo wana bibiki no papa na ndeko na yiko bene mafuta malobasa. Oyebi ke no en tout cas maman na ngata na ndeko no bone vache ko. Ndeko ne komo na ye Noah. Atana ndeko ne komo na ye Nunes. Moko komo ne kutu mvuatu, mususu komo ne lukau. Mususu komo ne luvualu. Donc mama kamwana biso neti ngai oya famille na ngai na yebela ki yango mingi bongo. Siko koko na biso ya mwasi. Donc soka teki biloko na ye azo teka akena lupango parce que koko blagena lupango munene akena lupango na ye. Donc nous étions obligés il faut tokende kikuna faut zo banguba ba nyoko ba makemba donc ba tafuna et puis koko mbali koko mwasi ya la vie bande ko bangolé baki mystique bakola trop bien du bangolé je pense que bango batu ba la tseki ba juif secret oui parce que mon frère vous voyez histoire royaume Congo yuta musika omoni tango tozo parler histoire ya empire romaine tango batu wana balongwe na empire romaine bakei na Palestine isika ki paradis pour ba conquérir et botangi ba bible et ba histoire ba roi Hérode ba naissance il faut que boma pardon roi David avant bacha roi Hérode. Donc à cette époque il fallait que boma bana bazo bota makuna histoire de Jésus yé na batoyo babandi ko boma bango il faut bakima bato bakitaki ti Dieu à l'accès bango terre mususu. C'est là que venu le royaume Congo. Ndeko biso
tozali ba descendant ya Nzambe nous. Donc première création oyo a die biso touti na création wana. Oyo die a créaki pour eya ko détruire Lucifer na descendance na ye. Donc n'oubliez pas, tant que Dieu a puni Lucifer, a quitté ici la terre. Pardon. Après ça, Dieu a salinini, a zui nani, j'oublie encore le nom, a tindi na mai. Bango ba kuma ba sirène. Donc, descendance à Lucifer, Dieu a créé race mususu, batu mususu. Adam et Ève, oyo bayaki na paradis, oyo bango bazalaki po, bazalaki différence, na ba archange, oyo bazalaki ba Lucifer. Parce que Lucifer bazalaki ba archange. Après ça, Dieu a créé Adam et Ève, qui être mususu. On va détruire par de bezaki na ye. Donc Lucifer. Bandeko, c'est là qu'est venue la pauvre branche. Donc tant on dit qu'il dit Lucifer na terre, Dieu a qui différence na ye na biso. Et mundele ndoki. Bandeko na ngai likambo ya tafuna. E tafuna tribike mingi bayebaki te me nkwapaka apasha bora bilanga mutu pesa lisolo ya tafuna. Bazombo bisudoki soki to leto tondi ndenge tozali kolia, mais il faut na poko avant to lala to vanda to mela bulukutu. Bolia makemba, bolia basafu, manyoko batokisa na basafu. Nguba batokisa. Bolia mbala ya kwa, mbala ya malanga, mafuta, nguba zekangwa. Pardon, bolia dilenge. Boye bien. Ezaka munene boye batokisa ngo bisa bambika na kati. Apangizama. Lule vuga apangizama. Diamunga kala diabu di kambe kanda. Uwatu lugwa zombo kundatuka. Bazombo bango ba prendre. Ba juif. Esprit wana ya kuluka mbongo. Ça vient du Royaume Congo. Pardon vraiment donc na koso donc na kanisi mingi makambo donc zongi koseka puis epesi ngai koso bolimbi sanga ba ndeko na ngai biso to apprendre ba juif koluka mbongo kaka berere na biso lelo to perdre yango mais c'est tout futukela diabo de tangu wana pene gembo tikokanda dia ukulu mwakulu inanga lule mvuka foki tomene sasu lako lutsonekela lukamba se babili yake tangu yesasu la diambu de tafuna vo diambu la dia de kukamba luzulubebo yikambe kanda lutsonekena volombokela lukambi diambu dia ukulu ngadi banga muna Kongo bele simputa mutu eto to sale koko to banga salo kenene fidi kamba ngiyaka di matondo kembo tikokanda dia ukulu dini Kongo diambu di tafune uno lo to masala